Ingeta, la famille, Bokota, Makambo sur Makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, Koya kola la kolamukana ya somo, Koya kola la kolamukana ya moto, Koya kola la kolamuka, na ba dossier sur ba dossier, Makambo ekei ezongi. Makambo ya munkete, makambo ya munene bandeko nanga concernant comédienne na biso na kombo ya Mama Étoile. Na bandi ebele ya batu toyebi Mama Étoile, ebele ya batu pe basipilaka na ndenge. Je m'excuse, Mama na biso Étoile ajuaka pe asinkarnaka na barole na ye nyonso bapesaka ye. Bandeko nanga koya kolala kolamuka na ya minene, koya kolala kolamuka na ya somo, koya kolala kolamuka na ya kilikili, koya kolala kolamuka na ba dossier sur dossier, na ba affaire sur affaire, na makambo sur makambo. Bandeko nanga, oh Mama Étoile abetami somo. Bandeko nanga, makambo awa ezali somo, makambo awa ezokende mabe, situation awa kande tolobake ezana ba situation mosusu tokoki na biso ko contrôler, eza pe na ba situation mosusu oyo tokoki na biso ko contrôler te, eza mwa bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande toyebisaka bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Kisongi officielle. Chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba information, chaîne moko ya mate ya bandeko nanga. Awa toyaka totonga kasi kotonga, awa toyaka tobetaka masolo ya batu, tobetaka na biso soki dossier ezali tokoya na lombangu nyonso toyebisi bino keno ndenge eza boye eza ya koyinda, ndenge eza boye eza ya kobeba, ezalaka toujours bongo. Biso totambolaka na biso na ndenge wana. Bandeko nanga soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso ya Kisongi officielle, ka ndenge toyebi tango bokotaka bobosana pete kosabonaka masi vema. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ekozala que à chaque fois que Kisongi officielle arobandotiaka ba video ya sika bokozala directement informé. Bandeko nanga tobetelaka bino masolo toujours et encore que non, vous informer c'est notre devoir, et zalaka toujours devoir na biso. Tokoki koboya koya ko informer bino te. Soki information ezali tokoya na lombangu, tokoya pe na pete nyonso. Lelo toye na dossier concernant Mama na biso Étoile. Ebele ya bato bazo s'inquiéter, Mama Étoile babetiye, Mama Étoile mataki, Mama Étoile kitaki. Toyaki kovanda biso moko tomonaki makelele ya kosakana te, makelele moko ya somo oyo eyaki kobima sur les réseaux sociaux concernant toujours Mama na biso Étoile. Tango Mama Étoile bakendaki kobengisa ye a jouer na les abakouk de Sila. Bandeko nanga ko jouer ka Mama Étoile jouaki moi Zaire ninganaki côté ya ba comédien makambo ninganaki somo yaki kopesa moi matata et yaki kopesa moi makelele yaki kosala que Mama na biso Étoile de son côté azalaki kaka obligé ya koya ko briser silence. Alors tango yaki ko briser silence ebela batu bakanisaki keno ndenge a briser silence moi kimia ekokota nzota ezalaki nde moto kopela. Mama Étoile afingamaki na ndenge moko ya somo biso nyonso tomona tolanda. Tomona penza tolanda. Et d'ailleurs ekomaki kaka na niveau bato mosusu bakomi koloba keno ndenge eza boye kutu Belleville abenga na Mama Étoile ajuaka lisusu na belarte. Ora bato mosusu Mama Étoile atelengana. Mais ka ndenge toyebi ebela bato tobosanaka na biso keno musala nde esalaka ke muto akei kosala. Soki muto ayebi na ye musala te, muto ayebi kosincarne na barole bazopesa ye te, ekozala toujours pasi pe mawa pour que bato babande kobengaka ye. Mais soki muto ayebi na ye musala na ye, toza bato biso nyonso ba erreur tosalaka. Ata soki muto asali na ye erreur, boko comprendre que non ndenge eza boye eza kaka erreur, mais ayebi na ye kosala musala.
toye kovanda na bafoto oyo boomona na miniature awa bandeko na nga bandeko mosusu bayaki kotindela nga o mama etwali o mama songi awa eza ya kobeba awa eza ya koyinda ndenge eza boye kutu mama étoile babeti ye epai ya bainkoni bato moko no identifie babeti mama étoile mabe bandeko na nga mpona baoyo bozotala video filme na biso ya sika chez Bellevue te bokocomprendre te mais oyo eza baimage ya filme na biso ya sika oyo tootala epai ya Bellevue soki nanu okende kolanda filme wana te en tout cas na osenga na yo kota kende olanda filme s'il vous plaît eza baimage ya filme na biso oyo tozolanda epai ya Poutine de l'écriture eza te ke non eza bamakambo bazobeta Bellevue kandi nana kobeta Bellevue nani penza akobeta plutôt mama étoile nani penza akobeta mama étoile ezalaka na problème na mutu te mama étoile ayebi na ye makambo ya koswana te ayebi na ye makambo ya bajeton te eza bongo mama étoile aza mama moko amipesaka respect ase respectaka ka ndenge nalobaka soki moto azose respecte biso mpe topesaka ye respect et surtout biso bana nzambe tokomaka toujours na baniveau moko bamoma moko diable alingaka toujours koya kobebisa bareputation na biso alingaka toujours koya kobebisela biso oyo eza na kati na biso eza bongo ça c'est le diable alors en tant que mwana nzambe quelle que soit la grandeur du combat oko comprendre que non oyo eza bitumba ezoya na kati na nga ezoya na nzela na nga alors na kofungola porte te ke bitumba wana ekotela nga malamu na telema malamu na bunda bitumba oyo ekende mosika na nga bitumba oyo bomona mama étoile ezalaki ka humiliation diable alingaki penza mama étoile akweya bomoni na kilelo oyo biso nyonso toyebi ka ndenge bato nyonso batombolaka mama étoile mama étoile tomona ata na basérie mosusu ya bafilme ba nigérien omona soki bakotia bafoto ya bato oyo bakoki koincarne barole moko boye mama na biso étoile azangaka te omona pe foto na ye ezalaka wana kombo na ye ezalaka wana sikoyo kote ya diable alingaka te moto azwa succès ntango kokoma kaka obandi kozwa succès de son côté diable amoni donc yo nde okomi komimona bato nyonso babetelaka yo kaka maboko de son côté pe diable akomi kotungisa yo akomi kolinga pe mabe ekomela yo mabe ekotela yo alors eza bongo mpona bandeko mosusu en tout cas mama étoile babetaki ye te eza nde filme bokende kaka kotala filme bokomona baimage oyo nyonso ya nini ekokomela mama na biso étoile bino moko boyebi chez Bellevue kandi tozalaka filme ezobima bongo na bafoto ndenge babandaki kosala babandaki kojoue bakangaka bango bafoto omona bafoto mingi d'ailleurs bafoto ebimaka kaka soki épisode ya liboso ebimi mbala moko na bafoto nde ebimaka mais ya tour oyo ebimi na mwa retard famille libota naye kosensibilize bino lisusu filme na biso ya sika filme oyo tootala s'il vous plaît nazomona j'aime na bino kuna te na view na bino kuna te bokende kosoutenir mama azolamba ka nde balobaka soki mama alambi biloko moko ya misuni biloko moko ya goût en tant que bana toza censé et obligé ya kokende kolia bokende consommer jusqu'à fatiguer boliaka bandeko na nga kolia na biso wana nde ekopesa ye pe makasi na courage ya koloba keno il faut na koma lisusu mais soki biso tokotala te ekobanda kodécourager ye et surtout na minute oyo Poutine aza kaka sujet na réseaux sociaux tokoki kovanda 2 semaines te sa kombo ya Bellevue elobama te siko soki bino bakokende kokonsome te biso tokotala bafilme wana te ekozala neti tozosoutenir ye te de son côté pe akoki kovanda lobi na famille libota balingi batika nga siko famille libota ka ndenge bolingaka Poutine bokende otala bafilme bopartage botiaka balien na bastati na bino ekosala toujours malamu epa na biso pe chez Kisongi officiel bosabone pe massivement famille libota bosabone pe awa bosabone bopartageaka pe bavideo na biso ekosala biso et encore malamu mingi
bandeko na ngai yango naye kopesa mwa conseil ka ndenge tomesani koya kopesaka mwa baconseil toza batu na kati ya batu tozalaka te ke no biso nde toza 100% bien tozangaka mabe te biso nyonso tozalaka kaka na babien na biso tozalaka pe na mabe na biso bandeko na ngai na kilelo oyo ifo toyebaka kovandaka na baninga moni dans la vie soki ovanda bien na baninga ata lelo tolobi soki mwa problème moko boye ekweli yo omona batu wana bakoya kotalaka yo mais soki okozalaka mutu moko oyebaka na yo kovanda na baninga te ozaka mutu moko mati ekiti oza kaka biswana na batu yango bomonaka okoki kozwa problème ata mutu ya koya pembeni na yo aza te pourquoi parce que batu nyonso bazobangela yo bayebi ke ndeko na biso wana ya mwasi ye azalaka kaka comportement mabe ye azalaka kaka biswana ye azalaka kaka komilakisa komimona ye kaka mopanzi ezalaka bongo ezala bandeko mosusu lelo oyo toyebi bango na quartier na bango bayebi ke oyo bapanzaka na bango akoki kokuta bato mibale bavandi basololaka na bango bien pendant des années ye ntango akokota kaka akoti na quartier akomi na ye kopanzaka bato akomi na ye kaka mama mopanzi papa mopanzi ezalaka bien te vandaka bien na baninga ata soki oza na baintere parce que toyebi ke eza na bandeko na biso mosusu oyo baza na bacomportement ya soki alingi aluka mwa eloko aza na mwa eloko omona abebisa nanu réputation abebisa nanu relation ya oyo na oyo pour ke ye arenye makambo nyonso babanda obetelaka ye lisolo ye azala au-dessus de tout ezalaka bien te ata soki oza na besoin ozala na relation na mutu kingandi eza te keno yo il faut opanza nanu baninga ezalaka bien te okoki kaka kopanza baninga te soki olingi ke ngai nalingaka nasololaka na mama oyo nazalaka besoin nasololaka na ndeko oyo ya mwasi lukaka relation na yo ya bien ata soki okuti ndeko wana ya mwasi asololaka pe na mutu mosusu oza besoin ya koya kopanza bango te oza na besoin ya koya kotia te keno bamakambo moko boye na kati na bango baswanaka babebanaka pour ke yo oya korenye eza bien te wana eza ka conseil nga nazopesa parce que toomona ngo mingi surtout na communauté congolaise omona bato ebele bakomaka na bacomportement wana akokuta bato mibale misato bazosololaka na bango bayokanaka na bango bien ye ntango akoya kaka c'est fini alingi aya kopanzaka bato wana ntango akopanza comme ça ye asololaka na oyo kote oyo kote kuna asololaka na oyo eza bien te la famille okuti bato bazosololaka yo tika bato basololaka soki olingaka ba relation na mutu oyo apart na mutu oyo pe apart okoki kosala relation na yo problème eza te mais kopanzaka bato ezalaka bien te ekitisaka pe le jour tala kaka yo mama mokolo na quartier bayebi ke yo mama mokolo ozalaka songi mais makambo ya soni surtout soki ezalaka na makambo oyo esalaka soni eza makambo ya songi makambo ya songi esalaka soni bayebi ke mama wana azalaka songi mama wana azalaka mopanzi soni ya makasi bisika nyonso ozotambola ata soki odundi osali fier bato nyonso bayebi ke yo ozalaka na yo mama ya songi en tout cas esalaka toujours pasi pe mawa voilà bandeko na ngai tokomi na mwa suka ya partage na biso ka ndenge toyebisaka bino ya koloba soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezali te moya ya koya eza te tokomi na mwa suka en tout cas boverifie soki botialaki nga ba j'aime soki botiaki te botia soki bosalaki bapartage te bosala bapartage bosala mwa commentaire mpona comédienne na bino na kombo ya étoile ekosala toujours malamu permettez-moi surtout de vous dire bye et